comme on a plaisir que les kanzambe donc les gens auront des plaisirs que les quand même nzambe que tu y mo sala ba ko côté là-bas si y a pas tout ça nous avons besoin de l'élection dans les derniers temps. Donc il y aura des moments difficiles où tu vas comprendre. Oubliant kolo maka. Ba ko bossa na kolo maka ba ko sala ba plaisir même kolo maka basalati. No moni lelo oyo c'est pasteur oyo ba c'est pasteur nganga oyo ba otambola na kombo ya nzambe bazo finir na et puis il faut y ba ke na kati ya ba homme dédié impudicité za moko ya babilembo ya diable. Donc ce qui est les locaux oyo penza ba ko kuté pas mosala nzambe des impudicité. Soko kuti amwe pas un serviteur de Dieu. Balusa moko ko résister te ko zelater parce que ceux qui ont arme moko makasi oyo même occultisme ça les sexe et quand on trouve un homme dédié à la légèreté à sexe na niveau wana bakanga ki eboy mona ki eboy azala ki na tela bimana donc fais directement très attention ne réfléchis pas n'attendez même pas parce que muto boye la Bible dit on donne ce qu'on a à imposer maboko akitise le esprit impédicité moi na yaza suna maboko na été muto se bilo eza crime et le pasteur a sali les crimes. Peut-être bango pour na ba possibilité ndenge to landel ki bana possibilité te bazo banga ko traduire en justice parce que bana ba possibilité mais ndenge to comme état de droit boye je pense que ce qui ba l'occuper ba avocat monsieur ba samba mamba ba tu feli bazara na mboka na biso ba ko sambela bango likambo bien que influence amuli les amakasi par rapport à ba makambo yo influence pe ya ba pasteur wana bobenga ba grand pasteur azape na ba influence na niveau justice na mboka na biso ba étouffer makambo facilement mais nous devons toujours dénoncer afin que ba na zamba ba biso balé hein d'ailleurs ça bande voilà ndetso tena elisa yo ngana na mwana mwasi moko uta tout droit l'église ya pasteur wana ayepa nanga ko tubela ayebisi nga prophète nana bezolandela nga na ba prière nana sida on comprend mayebisi nga pe ko moni sida oyo nazala nango depuis kala mais tant nakendaki pa pasteur wana oyo utana kombo ayebisi nga nga na ka faible na basi ya pembe abandi obima na ye koyeba te ke mwana mwasi wana eloko emema ye na église eza sida koyeba te ke mwana mwasi wana eloko emema ye na église eza sida koyeba te ke mwana mwasi wana eloko emema ye na église eza sida. Magazine Vérité ou Réalité, magazine Vérité ou Réalité. Du nouveau à Kinshasa. Kinshasa a une autre couleur. Salon Lomela vous apporte plusieurs options. Papa, maman, enfant. Une seule adresse. La beauté est prête. Babi ba salo ezala na kitambo. Salo yaka moko. Salo Lomea. Na bengi ba fille o baza lokola ngai ba artiste.
Donc, Boya et Bélé. Quoi à Komoriko, avenue le Mami. Numéro 20. Babi Bazala, la bonne salon, mais salon à Kamoko, babi salon mon apoto. Boziwa. Basi kitoko le quoi ngai. Bino mon ende na koti ende na bimi. Donc, deux personnes différentes. Baya kaka. La beauté est prête. Monsieur, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de l'émission Vérité ou Réalité dans vos maisons, dans vos boutiques, dans des métros, partout et certainement aussi dans des cuisines parce qu'il y a ceux-là qui ont toujours l'habitude de nous suivre à partir de l'ère cuisine. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Mesdames, messieurs, nous disons clin d'œil spécial au sponsor officiel de cette émission qui n'est autre que Yadjani. Sitantouma pour tout Banamitur et depuis Switzerland. Nous avons pas mal de partenaires, en commençant par cette grande dame depuis Genève, Maman Jolie Bukombo, qui est aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes depuis quelque part. Clin d'œil spécial à Maloriste, la congolaise Malolo. Véritablement femme d'affaires Chouchouna Tati, là, n'est pas oublié. Clin d'œil spécial également à Table Fat Top Modèle Kitoko, Taille, Mon, et celui des Alara. Bien. Merci Nabino surtout, merci à toute la grande équipe. Jean-Céline Dongala, la prise de vue. À leader lui également qui assiste. Amiral Chamal également entre les quatre murs. Clin d'œil spécial au réalisateur de cette émission, Jordan Panzou. Mesdames, messieurs, vérité ou réalité, nous allons toucher à un point très très sensible parce que quand il s'agit de quelque chose qui secoue notre société, bien sûr, nous avons le devoir d'en parler aussi, trouver aussi quelques pistes et de solutions par rapport à tout ce qu'il y a comme problème. Lelo, Bandeko, Balandito, Bandeko, Babolino, Balobaka, nous allons toucher un point très très sensible. Je crois quand même l'autre fois nous étions contactés par une maman qui jusque-là, nous gardons encore les noms qui nous avait contacté par rapport à un problème Oyo à Koutaninango. Je vais essayer un peu de vous relater le problème. En fait, c'est quoi? Vous allez que maman Oyo a fait Kitambo pour la Mandiko Baby Kitambo, juste sur le long et avenue Bangala. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent bien Bangala, ceux qui déjà Vélodrome au Poussani, au Prince Kassavoubou. De part et d'autre, ils ont un complexe commercial à la place ils ont un complexe commercial à la place où ils tekaka mingi diverses choses parce que ils ont soit tekaka maï, jus, banine et tout consort. Mais nous prenons le cas d'une maman où ils ont une boutique naïe, bosso ya lopango et na boutique où ils ont la bosso lopango tekaka mingi maï, eau minérale. Atekaka mingi jus, atekaka mingi, c'est-à-dire que babiloko eutaka na mopanzi Angola na lufukuna, donc yaka ateka en place wana. Alors lokola pe maman nyonso surtout a mesana tango azo sala commerce to mingi ba maman ba biso ba protocole na mombongo ba maman ba kolisi bana wana mombongo. Très souvent ils ala kaka ki omona maman abongisa pe mwana moko alandaka ou en boitaka pas ya maman, c'est-à-dire azo landa maman na musala na mombongo ya commerce et tout consort. Alors atika mwana na place wana mwana na ende muto aidaka de temps à autre ce qui maman alembi ya koti na ndako pour apema atiki jeune fille nae atika mai to atika biloko place wana. Alors cette sœur a que kutanana un serviteur de Dieu, pasteur moko nene ya mboka na biso oyo azana église pe ya munene, c'est-à-dire communauté za munene vraiment. Et Lelo, pasteur wana a comme temps à télé na moutéage on a été obligé à sengaki à somba mai. Alors le col a somba qui mai paquet à mai atikala peut profiter cause numéro ya mona ya batu. La fille oh aza Lelo aza na 17 ans. C'est-à-dire le col la fille aza déjà développé. La soki numéro na numéro wana ba comment ko sola na ye. Alors maman constate que l'eau mon andako, c'est-à-dire que moi na ozalaka na système moko que azana téléphone ya muke, mais un jour à un autre maman elle se réveille à côté moi na azana Android, c'est-à-dire le lot a comme puis Android au bimi le lot ya kalaté, c'est-à-dire que l'eau mo ya sika ba téléphone o ezo coûter cher le lot, c'est-à-dire que moi na komi a komi ma classe après classe a beti tout temps azozonga azoya na bilamba
soit auti zando asombi bilamba et bilamba ezaka toujours à la page mwana koma na vie ya ba boom ça dure azana ba biloko moko o maman ba bengi sur la bisi na école tout ça la pour ça dit ba rencontre na bango moko oh ezali qui voit oui c'est là on là c'est déjà que mwana akoma déjà na nzela moko ya bien te et mwana komi mkebuke biso na ndako mwana biloko ndako azopona pona kolia ye musala na ye moko amisombela biloko ya libanda somba ba somba aina biloko na yoti libanda aina ngo et pona ye zaka ke no ba camarade ba ndako kopisa biloko wana et tu es tombé mon ana aïe kozwa zemi mon ana zemi et tant moi zemi pasteur wana a proposé qui que a bomba a garder secret a coacher à l'aise donc on a dit maman père qui découvrir que mon ana zemi a commis coacher y pression puisque nous sommes de bantou bobi que celui mon ana déjà zemi et comme à pression c'est-à-dire on faisait cette fille la pression enfin que abimisa mobali oyo a tié zemi ou même si mon combat. Alors, pendant qu'on m'émisse mon combat, et qu'on a point moroké, moi na abombi mobali, a comment qui obligé à mon que maman se coincer mingi, moi na a qui koki mandat sous ordre ya pasteur a proposé qui est que a faire voyager les pasteurs au moment où nous vous parlons, pasteur a moi na bateau à faire voyager, à loger, donc c'est-à-dire à tirer en Afrique du Sud. Moi na local a la même 17 ans comme pour découvrir via mon local la vie pena on a des avis mais la meilleure vue alors les lots moi na za kuna en Afrique du Sud à question permission ça encore ya ba parents et maman na za veuve au lelo azoye baté akobanda wapi akosuka wapi famille mobile les autres a pression pour moi alors pasteur azu moi na batu a mimi en Afrique du Sud maman azolela na problème o maman azana makokiki banani bakoki kosunga asala nini parce que azana mbongo te ko traduire mosala nzambe wana na justice et surtout ki bayebi ke aza élevé et puis ayebani mingi na bakonzi ya mboka c'est-à-dire ils ont passé mais lelo azoyeba te akosala nini akobandela wapi akosuka pe wapi alors on a préféré quand même na meka ko partager mon peu na serviteur de Dieu au de temps à autre pays azaka disponible pour la scène pour invitation na biso prophète Marcus bonjour bonjour moto ya mayele palendele nzambe apambola yo on invitation biso toza malamu nzambe apambola bandeko nyonso bazolanda chaîne na biso ya nouvelle tendance nzambe akanisela bino na bandako bisika bozali bomituna ka bamituna oyo bozanga biyano bozo biyano na émission oyo nzambe alola pambola bino. Amen. Merci beaucoup, prophète Marcus, et surtout honoré Bissona pour répondre à l'invitation. Alors, tout ça, moi, les camarades, côté à moi, la deuxième partie de l'émission, prenons d'abord la première partie où ils allaient dans Banzio qui le solo. Ah, il y a un moment, il y a une difficulté. Et ils ont fait partie de l'église corps de Christ. Alors, les camarades, Natal et Sika Mama a commis. On a quand même le solo. Et ça, il y a un peu de choses dans à comment à niveau ya ko détruire famille à bateau nakanisi que pour na bande ko so bazolanda biso partout dans le monde eza makambo yo sa makana Kinshasa te depuis que j'ai fait des émissions sur les faux pasteurs les faux pratiques bino boza témoin ya koyeba ba combat onazui boza témoin ya koyeba ba makambo ekomelinga boza témoin ya komona ba réaction ebele o esalami na internet oyo esalaki ke parce que toujours le faux pasteur eza makambo eza na Kinshasa te tozala bandeko babenga biso partout na Israël na Europe na États-Unis papa tamaka donc sur les faux pasteurs et les faux pratiques ce n'est pas seulement à Kinshasa c'est partout dans le monde que Satan a latissa ba agent na ba toge et il fait des choses terribles ndenge ozolo balikambo il faut yeba keza pe na ba patebele eza na bande bele ba pepisa virginité na bango na ba église eza na batebele ba ya bien na église vina bango bebela na kati ya ba koko wana oyo ya Satan oyo bakoma koma ba église wana lisolo obeta oyo ezokende vraiment na lisolo moko esalami tout proche ya église nanga je crois na saile ngo déjà ba émission bande ko balandi mais tala na yeba ite oyo ozolo bela o un grand pasteur ndenge bango mo babenga bango na Kinshasa un grand pasteur marié divorcé marié encore oyo okende ko tcha mwana batuzimi na famille moko boye oyo bazobunda ba tcha mwana wana te katanga classe lobi mwana oyo azalata lipamboli pour la famille pasteur a senté pasteur a tindi na Afrique du Sud famille na yeba yebite mwana ki mais après mwana wana azaka mwana ya bato donc tant on contact na famille na yi bako faire bako yebise toujours bako convaincre et faire des comptes allo baka vérité zemi za nani pour ko kufa pe na zemi
Et quand on parle de vérité, tous on apprend ça d'autres émissions. Mais pour le moment, bandeko so bazolanda biso, ils doivent pas se poser des questions si koto qui n'est église ni non. On a lobaka toujours église olingo ki ndeko sambela, église olingo ki ndokota, bondela nzambe. Atolandi ba témoignage na ngande na chaka ba témoignage, bata cancer, bata sida babiki. Olingo benga ngana landela on a prière. Zwa tant ko bondela, so nzamba convaincre ne m'appelle pas. Parce que tant que tozo qui n'est pas passé les nzambe parce que il prêche bien, parce que il dit mais azana makamba osala mamso azaja diable. Parce que agent diable azaka toujours une apparence wana okoye bango facilement. Satan yebi l'écriture donc mona mosala nzambe moko yebi parole de Dieu donc eza so azo bimisa ba version ndeba comment on a mutuna agent Satan na meoye baté mais fait de compte tozo ko comprendre na ba acte o bazo poser tozo ko comprendre na makambo bazo sala azalé na pas agent ténèbres yango moni mukanda ya 2 rois ya mukanda ya 2 Timothée chapitre 3 verset 1 ezolo bana biso boye. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles où les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, rebelles à l'air, parents, ingrats, irréligieux. Comme on a plaisir qu'on les canzambe. Donc les gens auront des plaisirs qu'on les quand même nzambe que tu y es sala. Côté là-bas, s'il y a tout ça, nous avons besoin de l'élection dans les derniers temps. Donc il y aura des moments difficiles où on va comprendre. Oubliant Kolo Makam. Ça n'a Kolo Makam, ça n'a pas plaisir même Kolo Makam Basalati. Nous moni lelo oyo, c'est pasteur oyo ba, c'est pasteur nganga. Oyo ba otambola na kombo ya nzambe bazo finir na et puis il faut y bakena kati ya ba homme de Dieu impudicité za moko ya babilembo ya diable. Donc ce qui est les locaux oyo penza ba kokuté pas mosala nzambe des impudicité soko kuti amwe pas un serviteur de Dieu balusa moko ko ko résister te ko zelater parce que ce qui est na arme moko makasi oyo même occultisme sali la déjà sexe et quand on trouve un homme de Dieu azana ba légèreté à sexe na niveau wana bakanga ki eboy ba mona ki eboy azala ki na tela bimana tela bimana donc faites directement très attention ne réfléchissez pas n'attendez même pas parce que muto boye la Bible dit on donne ce qu'on a à imposer maboko à kitise lui esprit impudicité yango mona l'église moko munene na mondawa ezala so bana bakuli après ka bana kokula ko sala ba cérémonie mo basala bana mona bana bakoma ka mobulu kindumba bazo bazemi voilà ba communiquer ka bana vie wana de eza vie oyo basali wana soit disant ya nzambe bazala kanango et maintenant ba vie wana et ça la kapeke ceux qui bakulisi bana to bapesi bana ba baptême directement ceux qui bapesi bana ba baptême directement esprit wana ya ki koti na vie ya bana. Mais ça secoue maintenant l'église corps du Christ parce que le prophète Lelo banima comme il tuna siko okusambela wapi et comme ba question est belle parce que mon tout ça bona que na kati église une grande église au tal avec plusieurs membres mais aux hommes qui non mon dirigeant nango azo vivre na kati impudicité c'est-à-dire que ba femme mariée il y a qui pas raté c'est-à-dire que moi c'est mon toza la raté ba signon surtout ya monika sepeli na ye a ko convaincre à désorienter la vie des couples na afin qu'il y ait à ta place. Lelo est comme ça là qui na kati l'église. Comment faire encore confiance à la serviteur? Oui, il est possible et ça la confiance dans la serviteur de Dieu parce que la Bible nous dit que confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Dès qu'on est au chapitre 20. Mais confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. C'est pour dire que bana nzambe ba na biso ba yebi ke poli kamunango réussir atana bonde la kana confier ngona mosala nzambe akorienter parce que quand la Bible dit confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez, c'est pour dire quoi quand vous allez vous confier aux serviteurs de Dieu, serviteurs de Dieu a coupé sa orientation ou nzamba zo pesa par rapport à likamunayo et ko permettre directement au réussir au tatola bolamu ya nzambe. C'est ça confier. Maintenant muto azoluka se confier na serviteur de Dieu les prophète, il n'a d'abord qu'il y a qu'on consulter Nzambe, il faut à consulter Nzambe, à convaincre réellement cet homme ici, c'est un homme de Dieu. Parce que dans le binayo Satan a latissa bajan na yeba toge. Ba osala miracle, ba ote ya parole et puis yeba ki bazana connaissance pe ya parole. Ndo moni Satan a yebisa que Jésus-Christ un jour, il est écrit. Et comment mitika likolo koya na seba ange ba koyamba. Satan il est écrit. C'est pour dire que Satan a yebi parole que les gamins pasteurs. Les diables. A yebi parole, a yebi place. Même batebele ba kota ba ngona ba cabal juif, les pasteurs ba kota ba magie ou ba osala ba bloko. Parce que parmi ces pasteurs dans l'impudicité sont des pasteurs au bazana kata ba loge wana. Parmi ces pasteurs là, yo ganti ba kota ba magie. Ba kota ba magie par rapport aux écritures. Voilà écriture et le Bible. Voilà écriture et le Bible. Voilà écriture et le Bible. Donc bazo l'accès ba écriture et le Bible wana ba suyer ba cotiser na kati ya ba pratique wana au monde pasteur avant ça va qui bien après comme ça ba pratique moko boye neti bande ko ba obenga na kati ya ba mboke belé awa pour dénoncer ba biloko wana ba komi ko pakola ngo ba oui ko senga ba ma bela lupangu
mususu aolimwisa basi bazemi ozomona tout ça eza babiloko oyo faut tobisa bana na nzambe ke kolemba te tu as des problèmes ozana besoin komona loboko na nzambe il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie tu as besoin que Seigneur Jésus-Christ akota na bomo ina yo continue à prier s'il faut luka mosala nzambe secrètement ko eza prier prie d'abord soin nzamba convaincre yo appel mais si le Saint-Esprit zo convaincre yo te ko benga te parce que et na yo ki parole na ye en tout cas na sepela na connaissance sa parole à cause de la paix diable ana connaissance sa parole à cause de l'argent et ténèbres, on a connaissance à parole. Connaissance à parole, les a élimboté aux autres qui montent à Moussa Lanzam. Donc, quand on va partir, quand on va pimisa bango na mposa, tozongi la partie où émission dans Banakini, Banapoto, Mokili Mobimba. Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu, vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel Chèque vous propose les appartements, suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mampouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mampouya. Alain Lele, rien à dire. Odilon Mampouya. Odilon Mampouya. Il y a que connaissance, il y a parole. Et ça, il est monté que nous avons à Moussalanzam. Ça c'est un. Parce que Nzambe moko na nature ya Nzambe. Bota la prophète, bota la pasteur moko 10 ans à la télévision. Bota la émission na ye. Moi on a la connaissance à parole à na théologie té, à celle théologie té. Atangi pété, azamo na moke Saint-Esprit côté katina ye. Parole est Bible. Et ça que mutauti na théologie aye abandi ko lakisa bino makambo ya tangi kuna sko ana connaissance na Nzambe. Non, attention. Satan a na connaissance ya parole. Alors, lelo oyo maman oyo abandi ko lela. Moi na yaza shuna maboko na été, mutase biloko eza crime. Eza crime et le pasteur wa sali eza crime. Peut-être bango pona ba possibilité ndenge to landel ki bana possibilité te bazo banga ko traduire en justice parce que bana ba possibilité te mais ndenge to comme un état de droit boye. Je pense que ce qui ba l'occuper ba avocat mususu basamba makamba batu ofeli bazaka na mboka na biso bakosambela bango likambo bien que influence amuli les amakasi par rapport à ba makambo yo influence pe ya ba pasteur wana bobenga ba grand pasteur azape na ba influence na niveau justice na mboka na biso ba etufaka makambo facilement mais nous devons toujours dénoncer afin que bana zamba ba prophète Marcus, en parlant de il y a makambo déjà au en fait initiative. C'était quoi la motivation? Parce que tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, vous tous à sous menace, madame belé, et toujours va serviteur de Dieu ou à menacer. Alors, ce que tout le monde a motivation, il y a qu'à dénoncer madame et où à partir à Wapi. Parce que très souvent, on va te dire, on a ramené ça, mais personne ne prend le courage, il y a qu'à les canets pour dénoncer. Mais aujourd'hui, l'espace médiatique est saturé par de faux prophètes, des faux pasteurs. C'est-à-dire au moins pratiquement où ils sont sataniques, c'est visible. Et baso les canaux à la télévision. Et quand est-ce que soit motivation il y a moi je vais me lever pour défendre cause, pour défendre Jésus-Christ. L'ensemble où il y a une vision, où il y a un visionnaire, vision où on peut s'engager. Donc depuis que Dieu a abîmé la depuis que Dieu m'a apparu, a fait une vision où ils allaient ensemble sur ta parole. Église dans ils allaient ensemble sur ta parole. Donc sur ta parole, ils allaient dans Luc pour nous chapitre 5 verset 5. La Bible dit que Pierre a péché beaucoup de le côté. Pendant que Christ a dit Pierre, pesanga boîte on a té là. Pierre a vu pirogue na ya pesi Jésus. Tant que Jésus assis côté, Jésus habitait moto a swingé na pesi na pirogue na. Faut quand même penga na aider. C'est de là que Jésus a dit Pierre, soit filer boire na mai parce que na moni bosali butu mo mabozo le côté. Pierre a dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Sur ta parole. Donc Pierre a compris que tout ça là qui butu mo mabozo le côté parce qu'il n'y avait pas la parole de la personne qui ordonne na ba esprit ya mai pe ya mokili. Pour tous le côté zena ko besoin. C'est pour dire qu'ensemble, on a d'abord c'est sur la parole de Dieu. Okay. Donc, vision Zamba Pesanga, on a sur ta parole. Pierre a dit si Jésus, sur ta parole, je jetterai les filets.
et directement tanga bois qui filé mbisi kanga maki c'est pour dire que ndeko mo parla nanga na yo aluka luka na makasi ne na mayele ne na kitoko na yeli bali yate na makasi na ye ba misale mona na te na mayele na ye asala ba entreprise ekoye kufa sur la parole de Dieu okozo luka. Maintenant, depuis que Dieu m'a donné vision, il y a sur ta parole. Donc, depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, c'est sur la parole de Dieu que cancer seulement sur la parole. Je prêche, j'impose les mains aux l'église, aux autres témoignages, surtout que vendredi, samedi, on a invité homme de Dieu, on a traité de toutes sortes de papa, on a invité parce que Azamoko ya baene na honoré on est la vieille prophète na petit prophète était na jeune prophète était on est kaka lokola Eli Azomata aibisi Élysée soko lingo zoloko eza katinanga tombola misu likolo talanga na mata. C'est pour dire que soutenir quand je vais monter. Okay. Et puis tu vas prendre ce qui est à moi. Donc je préfère la soutenir comme des dieux moro ya mboko na biso on entend na kombo de côté. J'ai besoin qu'on a soutenir pour le Nzamba pesa nango, c'est très important. O ya l'église ozo ba image. Donc depuis que Nzamba pesa nga vision sur ta parole, na tekela mutu maite. Na tekela mutu uilité. Na sukola mutu makoloté. Na senga mutu mabela lupango afanda kate. Je prêche la parole, j'impose le main au roya au monde va témoigner comme Nzamba zo sala. Nakati il y a ba émission au bino pour privilégier biso to sala oyo sala ke monde entier zolanda biso. Il y a des personnes qui ont témoigné la main de Dieu. Oyo na leki sa ba témoignage, le on a préparé qui en côté. Oyo to monde naté abengi na téléphone to bondeli en le beaucoup ensemble. Donc depuis les jours là que Dieu m'a donné vision et sur ta parole pour na répondre bien à la question na yo, na comprendre que miracle, vie à bateau, délivrance, même vie éternelle. Donc on a parole de Dieu. Et ça n'a pas pratique diabolique. Satan a le mot à ça pour autant ça la moi cérémonie. Donc ma camion sur le monde on a pas cérémonie à Simanango. Il y a que derrière ça il y a les donc Satan a le loco à ça la sans cérémonie. Soka bimi c'est même liloba cérémonie moi ils en a séwana. Merci beaucoup prophète Marcus. Alors on va finir avec cette première partie. On a tina na koloba. Quel message au qui lancer pour natina na libota parce que les lots comme on a maman ou difficulté c'est comme si difficulté et baki sami des sous azobuna mwana atanga asili sa classe soit diplôme à une université mais mon tout peut aller dans zela à contrecarrer malamoko penser na tout mécanicien pour l'avenir ya mwana na ye c'est vrai bien que moi nazane en bonne santé azo vivre na malamu et bande ko bilba bi que non il fallait quand même que serviteur de Dieu na ye moko akende asolana famille wana te omoni mabe sous sali mabe trop mesani nango on perdre même ba discipline musu ya vie même quand tu commences encore les mal aux asuna ba discipline musu te comment corriger les mal parce que les mal tu vis en ça tu manges dans ça donc pour na kaka omoni be mission ndenge to lobaka on ne peut pas citer les noms mais bande ko balanda biso bazana idée à grand pasteur wana divorcé remarié donc à vivre na mabe depuis kala na webi biso le monde émission hein biso mbali hein na bisa bande ko balanda biso te na ebisa yo ngana na mwana mwasi moko auta tout droit l'église ya pasteur wana ayepa nanga ko tubela ayebisi nga prophète nana bezo landela ngana ba prière nana sida on comprend ma yebisi nga pe ko moni sida oyo nazala nango depuis kala mais tant nakendaki pa pasteur wana oyo utanga kombo ayebisi nga ngana ka faible na basi ya pembe abandi obima naye koyeba te ke mwana mwasi wana eloko emema ye na église eza sida tanga moni ke pasteur abimina moni ke na abika pete nana posa lobiko na alandi nga émission na ba télévision Kinshasa ba émission ngeli kaka wanda ye l'église tanga komika na osakula poni na bisi nzamba lobi nanga likamba malade esprit de mort ayebisi nga oui papa na sida na tuni ba effort au spirituel lobi nanga na kendaki pa pasteur wana oyo tankomboa wache mona batuzi tana komi kuna na kendaka lukela nzambe bo ye ayiba na oteke na malade akomisaka likango na bandi bisi okosi pasteur ndena abi papa zela koti na WhatsApp na ye alakisi nga ba conversation nyonso nande batinda na ba porno na ndenge abenga ye aka na bureau na 5h avant azonga ndaku nde na simbi bible oyo nzamba omona nga likolo ndenge mwana mwasi wana olakisa nga ba conversation na nyonso ndenge esalama ça c'est grave pasteur wana oyo tango donc c'est pour dire que bana na nzambe il faut passer très attention bakota yango moni même ba olanda biso ko bimana pasteur l'homme de Dieu est sacré donc na pasteur oza maudit donc oza l'intérieur de la délivrance ouais l'homme de Dieu est sacré la pire malédiction mutako tambola nango na vie mona mwasi ezande ba bloko surtout que pasteur wana marié
ok suye nzoto donc omoni mwana mwasi oyo abimi na pasteur aza kutu donc vaut mieux bima na mwana mwasi abimi na nganga que abimi na pasteur. Ça c'est grave. Merci. Il faut expliquer. Surtout si on va ça donc vaut mieux mwana mwasi oyo abimi na nganga que abimi na pasteur. Pour oyo abimi na nganga kaka ba esprit nganga zaka nango wana oyo osela ya maji wana ndeko kota na nzoto na ye bako ya nepe boy fait l'esprit wana ebimi akwese moi moi suis bien pasteur donc a fongoli porte na vie na ye depuis que cette personne a été consacrée ba démon so pasteur a bengana démon bima démon ya maladie ya cancer ya célibat ya blocage ya kindoki tout o ba bima ba kinda. Les jours où le pasteur a eu une impudicité, c'est pour dire qu'à fond les portes, à zone d'ici l'esprit à transmettre en un autre émotion. Ça c'est grave. Merci beaucoup, prophète Marquis. Je crois qu'on va fermer cette parenthèse. Courage dans la famille et puis tu là parce que ceux qui vont réagir après, la semaine prochaine, tu vas payer maman. On va aller à l'émission, pour contribuer dans le cadre ma piste de solution, est-ce qu'il y a traduire en justice, toi, ça la nini. Alors, juste dans la deuxième partie, on a un petit serviteur de Dieu. On va continuer la deuxième partie parce que quand même, tant que tu sais qu'elle a fait quand même, ça la peut édifier à travers la parole de Dieu parce que tu le vas sur ta parole. Sur ta parole. Sur la parole de Dieu. Vision ambitieuse sur ta parole, mais quand avant la côte, on a moi quelques minutes, peut-être on a expliqué, il y a une invitation, tous en a 21 jours de prière, où tous pour tous les cas difficiles, où ils en ont terme comme destruction des héritages diaboliques. Héritage diabolique. Il y a un des mots qui a thème Yamakasi, où ils ont partagé pendant ces 21 jours, parce qu'il y a année Kabwani en deux. Bana Zambé belé balala qui n'a pas veillé le 31 décembre pasteur a dit ça qui ano yoko bala amen ano ko zombo amen ani kaboni katikati ya ozo obali makambe fungwa nyonso baganga le 31 décembre atanda mona no simbi ngote. C'est pour dire que le coup l'année aussi divisé en deux. Je rappelle la bande grosso bazola na biso que na vie à mutu sur cette terre à vivaka à 80% influence ya ba héritage ya famille influence. Il y a à 80% vie à mutu azo vivre héritage donc dès que papa lende luluba ki toko boye ngoto kutana na papa oya bota yo soki to yoki voile toko aire azo loba lokola papa na bango tu vois donc à 80% mutu héritaka vie à baboti na ye. Alors toujours kokuta ki de par nos parents de par nos origines les gens ont été condamnés aux hommes qui mutu a réussi na vie na ye parce que na famille bazan héritage diabolique 21 jours de prière. Donc il y a une invitation oyo nazo pesa bandeko nyonso 21 jours de prière ya mabondeli eye oyo wapi nazo senga bandeko nyonso balanda biso partout dans le monde. Vous en avez besoin de contacter les prophètes pour otinda requête na yo na WhatsApp na ko répondre yo quand est-ce que ko benganga parce que na kati il y a 21 jours de prière oyo tozo bondela pour na baka difficile. Thème na biso ezali destruction des héritages diaboliques. Et bien aimé dans le Seigneur, na linga qui vraiment na tongo ya lelo tozo inverser avant to kabwala et ko permettre yo nanga de comprendre quelque chose. Bien aimé, héritage diabolique, ezanini. Héritage ezali vie, to biloko oyo moboti atiki ba pesi bana na ye. Et biso tozolo be la destruction des héritages. C'est pour dire que pour la destruction et salama, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui a été construit. Donc il y a une invitation oyo nazo pesa bandeko nyonso 21 jours de prière ya mabondeli eye oyo wapi nazo senga bandeko nyonso balanda biso partout dans le monde. Vous en avez besoin de contacter les prophètes pour otinda requête na yo na WhatsApp na ko répondre yo quand est-ce que ko benganga parce que na kati il y a 21 jours de prière oyo tozo bondela pour na baka difficile. Thème na biso ezali destruction des héritages diaboliques. Et bien aimé dans le Seigneur, na linga qui vraiment na tongo ya lelo tozo inverser avant to kabwala et ko permettre yo nanga de comprendre quelque chose. Bien aimé, héritage diabolique, ezanini. Héritage ezali vie, to biloko oyo moboti atiki ba pesi bana na ye. Et biso tozolo be la destruction des héritages. C'est pour dire que pour la destruction et salama, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui a été construit. Pour la destruction des héritages et salama, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui a été construit. Donc biso tozolo be la destruction des héritages diaboliques.
C'est pour dire que ozo vivre vie moko o maman na bino vivaki, o papa na bino vivaki, ta vie ne marche pas à cause de l'héritage diabolique batika na libota, ozo vivre maladie moko o bato ba bela na famille, vie ya bana na yo eza bloqué ba o batangi ba o résulté, bo pe batanga te ba o résulté, misusu boti bana ba kisengi, misusu boti bana vie zo marché te, héritage diabolique de wana. Et bien aimé dans le Seigneur, nous avons 21 jours de prière extrêmement dangereux, on a rappelé que vie na yo ko fongwa. Parce que dans 21 jours de prière, on a besoin de la sur tous les cas. Bien aimé, tous le premier verset. Lamentation, chapitre 5, Fongo la bisiko zali verset 7. On a la version moi que Louis II, peut-être on a la version Louis II. Lamentation, chapitre 5, verset 7. La Bible dit ceci. Nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Et c'est nous qui supportons les conséquences de leur faute. Des esclaves dominent sur nous. Il n'y a personne pour nous arracher de leur pouvoir. Nous risquons notre vie pour chercher la nourriture à cause des attaques provenant du désert. Bien aimé, lamentation de Jérémie et Zobé que la Bible sur à Jérusalem. Oyo wapi départ ces versions on a bien aimé Bible Zobé que nos pères ont péché. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus là. C'est nous qui supportons les conséquences de leur faute. Bisson de toujours supporter les conséquences de la faute. Bien aimé, Moukanda et Hébreu chapitre 9 là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. C'est pour dire que l'héritage des locaux bâtis de par un testament. C'est pour dire s'il faut détruire l'héritage diabolique, nous voyons qu'il y avait quelque chose qui a été construit. Voilà pourquoi, n'engue yo tangi, n'a pas diplôme non ba yele na yo, o échoué n'engue moko na papa na bino. Maman na bino avanda na libalate, yo pofandi na libalate. Papa na bino bota na basi 4, bino pe bana basi mutu aza stable na vie ya mariage azati. Yo boti bana mibali, ba papa mibali, ndekolo bana misato, ba papa misato. Héritage diabolique yango. Oyo wapi to télévisi prière nzambe na lola kangola yo. Bien aimé, année c'est divisé en deux. To komi na moment oyo faut belle la nzambe ya ba impossible. Oyo ngana ko bana ko présenter butumo inesika oyo, le Dieu des impossibles, le Dieu des sur ta parole. Nzambe wana afungole lo ba porte. Année oyo si le na maladie ote. Année oyo si le na maya mishute. Année oyo si le na kolela te. Année oyo si le la yo na mbete hôpital te. Année oyo koki ko si le la yo na stérilité te. Bandumba babota banawa. Bandumba baobwaka bazemi. Bandumba baosopa bazemi. Ndumba azuzemi akaboti bien. Après azu moi na bwaki na kanivo. So tali na ba journal à Kinshasa c'est du jour au jour ba le kotaba na ba bébé. Yo ba bali yo na mbongo lukina nzambe. Okoti libala ozobota te nini te les héritages diaboliques te mama leki na biso mutafandela kobota nanga. Bien aimé dans le Seigneur. Héritage diabolique baboya kayango. Et ça, papa n'a pas pu tiki ma pango, bakomi ko kabola, baibisi yo to peso ya kingasani. Aboya lobi na kozo ya kingasani te. Ndenge moko na 21 jours, il faut boya héritage ya molili, vie ya maman na bino, vie ya papa na bino. Bien aimé dans le Seigneur, Hébreu azolo banabiso, là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. C'est pour dire que d'ici 4 testaments zali bako constater facilement. Or testament, ils allaient le ko muto atiki nzoka ndeso to tali na kati ya vie na yo. Tozo mona déjà testament parce que yo bimi na papa wana tiki yo. Mais tozo kokuta na kati na yo ba koma makambo oyo ko pikate. Ya moni il faut zo libala o ibaka te ke réclamation ezalaka. Réclamation ya héritage de benda yo lelo za libanda. Ozo ka musala obanda ko sunga bato famille banda obetelo tolo. Obanda ko sunga libota lelo tikana maboko pamba. Misali beba opportunité kima. Vie na yozo marché na commerce rien ba o ba voyager bo ba kenda poto bo ba kenda ngula so bengi bango ba olila famille event na kati héritage diabolique. Bien aimé 21 jours de prière yango numéro à prophète yango bien aimé dans le Seigneur pendant que ozo benga numéro wana pendant que ozo mona numéro wana na WhatsApp na yo okomi non na prénom na yo tindi requête na yo koti intercession baza 24h sur 24h ya kufuka na kati église 0h à 3h du matin za moment ba prière et yo muto peut-être papa na la kana obima tongo pona musa à partir de 13h, 14h, 15h, 16h, kobenga numéro wana, on les ka prophétie nzambe asala yobikamo. Bien aimé dans le Seigneur, 21 jours de prière année se divisé en deux. Bible zolobaki awa la lamentation, nos pères ont péché, ils ne sont plus là. Et c'est nous qui supportons les conséquences de leur faute. Quand la Bible dit des esclaves dominent sur nous, des esclaves dominent sur nous. Qui sont les esclaves? Bien aimé, mon soit vivre dans péché as esclaves, il y a diable. Maintenant, ce total vit na yo muto bondelaka. Total bato ba vivre na péché, d'autres vivent mieux que toi. Nyo sona nini, ez héritage. Ya ngomo na woko ba bala mobali mususu.
vie na ezaka kobota na basi libanda kasi cause l'héritage so tali ka papa na bango comprendre que papa na bango est polygame héritage du fait qu'azwa délivrance te kitika tina c'est pour dire que yo poko luka délivrance pour na bana na yo que vie ya papa na bango vie ya koko na bango elanda bana oiti pour bible ezolobaki après mazalaki ekomba Abraham alakisaka abetelaka Isaac les solo nazalaki ekomba mais la Bible nous montre que le jour où Isaac papa la Rebecca azwaki ba problème lokola papa na ye abande ko botati la Bible dit Isaac implora l'Éternel à cause de sa femme qui était stérile c'est de par ces versets que tous monde en Zambie alors la exaucé Isaac a pessié bana mibali et Saoul na Jacob bien aimé dans le Seigneur la promesse de Dieu où ezana vie na yo bana kini bana poto mokili mobimba Samsel chèque du nouveau pour un meilleur séjour à Kinshasa. Plusieurs options à votre disposition. Restaurant VIP pour vos grands rendez-vous. Voyageurs, hommes d'affaires, hommes de Dieu. Vous qui désirez passer vos vacances à Kinshasa, voilà un lieu de repos en singleto ou en famille. Samsel chèque vous propose les appartements. Suite moderne avec une connexion Wi-Fi en permanence. Un service de qualité est à votre disposition. La sécurité au point. Nous avons une réserve en énergie électrique assurée avec 2 générateurs uniquement. Boutique. Collection à collection, nouvelle collection. Pour vous qui aimez la classe, mesdames, messieurs, voici la solution. Odilon Mampouya, exemple à suivre. Exemple boutique. Odilon Mampouya. Alain Nele, rien à dire. Odilon Mampouya. Odilon Mampouya. C'est plus forte que les héritages diaboliques. C'est plus forte que les héritages. C'est plus forte que les héritages diaboliques. Et bien aimé dans le Seigneur, tika na tongo ya lelo. Tika na midi ya lelo. Ozola nanga na mbete hôpital. Ozola nanga na ndako na chambre. Fani papa. Misala mobile nange zusimbate. Papa vi abana nanga. Bazota na classe baza maelete. Papa vi abana nanga. Misusu na kotsa bango na ba centre. Misusu baza na ba centre sportif. Bazo vi ezo marchete. Bazo kende liboso te. Bien aimé, comme maman malamu ya yo au bon de l'Anzambé a fondé le rapport. Pour la nuit, on a 3h du temps, 0h à 3h du matin. Et ça, moment, il y a prière, on a zo bon de la. Bien aimé, au commun, on a déjà un baptême sous les cas à Makamuzamba sali na téléphone. Il y a un bien aimé dans le Seigneur, on a zo rappelé que le col l'année s'est divisé en deux. Chiffre 9 autres, aux années 2019, ils allaient chiffre il y a fantôme. Moi, c'est à bout de la 9e mois. Tu as des promesses spécifiques de Dieu. Pourquoi ta vie ne marche pas? Osons vivre héritage ya molili. Pourquoi? Bien aimé, même David, moi, na pas promesse à cause de la roi d'Israël. Il a passé sa jeunesse dans le cadre de l'héritage diabolique parce que papa n'a eu attiré comme héritage. Où ils allaient qui beaucoup la Bible. Mais dans le cadre il y avait l'héritage de Dieu qui était la royauté. Il y a Okamba Israël. Mais pour quand on a eu la royauté, il a fallu assis les habitants baba ours na balio ils ont la famille naïe abima na zamba que le bundana Goliath. Au cause qui même colonie 40 ans au botité au palité via malongue zate bien aimé yo zolo banzamba ko sala zamba ko sala mo colonie so to ba nzamba tele makamuto asuka c'est parce que to yebike zamba tele makamuto asuka de sens ba sekio ba cholio après nzamba yi alongoli yo soni. Mais quand yo comme aux version que nzamba tele makamuto asuka so comme le quoi ya yo 40 ans nzamba tele makamuto asuka yo za sara au bota la nonanta. Bien aimé dans le Seigneur, à Jésus pour ça, de la vie à Banoboti, de la famille outi, héritage ni papa tiki la bino, vini ni maman tiki la bino, ou ezolanda yo partout na misala, banoko ba échoué, papa na bino échoué, so ba tunye le loizaka, nazalaka na mbongo. Bomoni bakarakasa mitukate ya baksa batu bakarakasa vina yeko maka rétroviseur tangu nazalaka nango lelo ba réclama yo tikala maboko pamba pona nini na testament hébreu zo ba que dans le testament ils ont ici ko to constater le roi moué to ko yeba makamba moué c'est pour dire que dans le testament ya famille na bino ba koma déjà ki boko mona bolamu te c'est pour dire que tango zo kutana na ba bonheur na bolamu ya nzambe ba ko réclamer yo ba koma na testament na bino boko vana libala te. Il y a un moment où il va réclamer. Il y a un moment où il va menacer. Bien aimé, réclamation des héritages, ils ont mis le coup et qui quand même dans la salle en Zambie. Il y a un moment où il faut qu'on détourne là-haut. Il y a un moment où dans la Bible, un jour, Yeshua, il dit ça, Simon, Pierre. Simon, Satan vous a réclamé. Satan a réclamé un disciple de Dieu comme Simon, disciple de Jésus. À combien plus forte raison il y a? Bien aimé, on a dit que sur ta parole et Elio, le Dieu des impossibles. 21 jours de prière et de délivrance. Numéro prophète Yangwana.
bien aimé telema bisiko ozali tobondela nalingi na butu na midi ya lelo nabondela mpona yo mais je donne les derniers versets oyo ekopermettre yo ozala à l'aise ntango kozwa ntan na yo ya kobondela yo moko les derniers versets oyo esunga yo afin que nzambe ya lola asunga yo obondela mpona vie ya bana na yo. Hébreux chapitre 2 verset 14, la Bible dit ceci: puisque ces enfants ont commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ce qu'est dans Louis II, comme les enfants participent au sang et à la chair de leurs parents, les enfants participent au sang et à la chair de leurs parents. Bien aimé, au point de mélanger Jésus-Christ de Nazareth, au lieu de vivre l'héritage à Jésus, ils vivent l'héritage à Maman Nabil. La Bible dit les enfants participent au sang et à la chair de leurs parents. Donc c'est pour dire qu'au sang et à la chair, c'est pour dire qu'aux autres participent. Donc, dès que tu as dit que 80% de la vie, tu es en train de vivre une vie où ils ont imposé dans le monde. Il y a un héritage, il y a un réussir dans le misala. Il y a une classe, il y a un marché. Il y a un côté. Côté. Instabilité na vie na bino ba posa yango na likambo ya instabilité na les mariages moko ya ba porte à blocage ya vie na yo zande yango age yango ezo poussana ne se diviser en deux lobby to sokota 2020 bien mais nzambe ba lukaka ye na clôturer exhortation na ngale lelo na bondela pona ba ndeko so balanda biso partout dans le monde na lingina rappeler yo ke nzambe ba lukaka ye na Bible na mukanda ya un roi tozomona ke mwasi moko ya ndumba bazalaki mibale bazofutela ndako balali na butu moninga ye a changé ye mwana mpona nini moninga oyo alali mwana na ye akufi azwi mwana na ye akokufa tieli moninga azwi mwana ya bomo ya tie na ngambo na ye. Et la Bible dit na tongo mwasi oyo alamuki amelisa mwana na ye akomprendre ke mwana akokufa mwana na ye akomi akokufa atali na bilembo abi oyo aza mwana na nga te. La Bible nous dit maintenant les enfants sont un héritage. Bana baza héritage, baza liboula, baza récompense nzamba pesa kamoto. Mais comment cette femme a eu le pouvoir de changer l'héritage de l'autre? C'est pour dire que bien aimé dans les années nzamba ko tcha bonheur, succès, progrès, prospérité, bénédiction ko la vie na yo. Monde ya kindo ki bana possibilité ko longola yo bénédiction ba tche malédiction. Ba ko longolo na libalo se retrouver célibataire, ba ko longolo na musalo se retrouver chômeur ya libela. Okomi mutu akolela, ndemo koma lelo. Moi si on a changé moninga mwana Bible les ba tango balamuki na tongo l'autre femme dit na ko zo mwana ko kufate dis qui soit bandi abi oya ko kufa za yangate na tali na bilembo na omona ke mwana kufa kwa za yangate bien mais tala bien na bilembo est-ce que vivre vie aux vivre ça na maïlo za na ba diplôme za na tu échoues jusqu'à cet âge ozo botate est-ce que vous avez na tala na bilembo est-ce que c'est ta vie femme wa lobi na tali na bilembo na moni ke mwana oya za yangate bien mais ko ndimo ta molane bembe na nzoto ba kende pa roi Salomo kaka likambo oyo atombola kaka epeli kolo mwana monana 21 jours to tombola epeli kolo nani yango ati héritage à malédiction ya accompagner yo. La Bible dit le bonheur et la grâce vous accompagneront. Yo mutu mo isa malheur mo te accompagner ka yo kolela échec déception blocage. Il est temps abondela pona yo numéro ya prophète yangwana bisiko zali ko fukama bisiko bandola na bandeko bele babenga na téléphone papa quand je te vois exhorter na zakada ya ko fukama zo ba dossier na yo simba bisiko zo kapasi bisiko za malade je vais prier pour toi. Dieu de ma vocation, Dieu de mes alliances, le Dieu qui m'a apparu na bondeli likolo ya papa mama nyoso azoki tara ko l'exhortation oyo nakati ya douleur nakati ya chagrin nakati ya pleurs nakati ya ba échec déception nakati ya maladie oyo ya sida cancer ba opération bazo sala zo botate ba opération bazo sala vie zo changer te vie ya banana yezo beba komi ko bota bano bazo lobate monde ya ténèbres tout fait grâce ya misala ya ndeko papa a se trouver les sous prospérité te nakati ya misala na ye nguya ya malédiction ya ba héritage ya molili à partir du moment où je na kwesi yango no puissance de Jésus-Christ de Nazareth na déclarer miracle en Zambie à Efrata et accompagner na kombo de Jésus-Christ. Amen.